Et là, on a des soignants qui ont montré que tout le monde a tonga wana pour montrer beba ba ko tia ye awa na CNPP. Les gens ont dit ça yo mona se matele makasute. Mais ça peut bani ko vimba, ba peme bani ko zoye, biloko bani ko simba ye, mindele bazai ko bomba noir mingi wana. So iba du noir donc na kuma bete tonga bandi pe maté motakufi. Les gens bolongo lié na CNPP pour comme na clinique Ngalim. Na clinique université. Au cas de quoi moi nase makufi, est-ce qu'il y a un Congo, pour les Arabes kuna moko, makambo tout aux Arabes kuna, et là qu'on n'y ne kobi mana république, bino le mako boma batute. Pour na bino ko boma bato, bo lembakate, zali priorité makile tonda. C'est pour ça que les pays ne marchent pas. Apocalypse 6 verset 10, makilo ils ont gagné des bossons ensemble. Soit qui makile abel, yango moko gagné des bossons ensemble. Quel bato boma mingi wa. Oui, bien en général, si vous avez un Congo, combien de Congo va couper dans le Congo? Oui, bah ça cache Congo combien? Est-ce que Raoul, si les lois Zali, sans inquiéter, sans qu'on s'amuse, il a fait la crime contre l'humanité. État de droit, on a besoin. Tango, dernier ça m'a dit que bimama kila na mino. Comment il est bon? Ouais. Abandai ko mama kila na mino. Kabila lobby. Lokola yo ozali na boloko moyeba bimise za te comprimé moko ya denile c'est na $35,000. Oui, $35,000. Comprimé moko. C'est Kabila qui a acheté. Soki te mbelelo de ça la vite. Pourquoi akanisi bolamu? Mais il y a le belangote. Mais il ne doit pas parler. Akolo belangote, Mana ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete muete balapa solution ezwami pona proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, votre magazine, nous sommes au point d'actualité. Merci infiniment de nous avoir prêté une attention. Bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci Naba Congolais, surtout au Bakondima Lisusu et Congo, un jour au Kikobonga, Mbote na Banamboka, surtout Bokota Labiso, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, merci infiniment. Nabino surtout Bokota Labiso. Nous précisons derrière la caméra, nous avons Gédéon Loa qui est là et la réalisation est assurée par Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Merci infiniment à Bandekotou Oyo Basungarabi Sonetia Gianni Sita Ntungan Poutou et depuis Suisse-Irlande, un homme réglé et crédible. Je penserai au commandant chef Blanchard Kadhafi Motomoko bien. Merci aussi na ma sœur propre Yepena Toki Kotika a été chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Je penserai également à la corporation Mobimba Presse Oyo Torosala na Mosala Oyo Tango yo simbi awa ngana simbi awa to sangisi et peselo comme malama afin que musalo toko sala ekende liboso. Merci à Jérémy Luemba, merci à Tania Mabedi, merci à Rachel, merci na bande konyo surtout ba kotala biso pe ba bazana biso elongo. Alors, Lélo, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau encore une fois de plus prophète du peuple, prophète John Ngefa. Oboyebi, j'aime sa façon de communiquer. Azali na lolenge na ya ko sala musala, azali pe na lolenge na e oyo a décidé
pour natina na kolobela mboka na yo ezali République démocratique du Congo. Prophète Ngefa mbote na yo pe boye malamu. Merci mingi ndeko alendele. Ata nzoto ezali kotungisa. Mais pour na likambo ya Congo na koloba. Yo pe Covid-19 to nini? To moi changement climat. Moi changement climat de tout. Ah comme kaka maladie de Covid-19, Covid-19. Pour éviter bateau tous ba ko Covid-19. Et puis na 4 émissions na yo na ko beta pembela na Grand Équateur. Oyo ba vaccin ekoi. Bazo tobola déjà bateau na kati ya Équateur penza mbandaka. Oyo vaccin oyo nano ba Belge bazui yango te. Vaccin oyo nano ba Américain bazui yango te, ba Chinois bazui yango te. Pourquoi ko sacrifier mboka lokola mbandaka lokola bakobai parce que Kinshasa baboy, Goma baboy, Bukavu baboy, Kisangani baboy bakiko tia yango na kati ya mbandaka mais Nzambe azwa lokumu. Alors to banana Nzambe protocole dalikambo na biso. Tata na lola to pambolio ngonga malamu oyo bandi na biso. To tika mission oyo na maboko na yo to baka vérité c'est rien que la vérité. Bon solo tika la bon solo. To défendre mboka na biso na maboko ya banguna. To zoe batete to zo kende wapi pe to zo zonga wapi yo moko Nzambe oyebi. Bana na biso pe sukisa na biso na kombo na Yesu Masiya to lobi amen. Amen. Ah, prophète Ngefa quand même on habité le sako bakisa mito. Le sako eko longwa prophète Ngefa le sako. Moto ya zoba ba pasolaka bibon na ye na lisobe po azanga ta mai ya komele kitsa motema. Prophète Ngefa le sako. Likolo na lokolo eza eloko moko mezali biloko mibale. Et comment ma ndenge moko mais biloko mibale différent. Ah, moto na Nzambe le sako. Ata nzoku atonda na zamba mais jamais kiri akima po zamba ya bango nyonso. Prophète Ngefa le sako. Makako aliaka mondenge te soki alia kozwa pulu akokufa. En fin de compte moto na Nzambe le sako na yo. Chokolilo nde mokonzi. Yende pena akosangisa akosala makambo nyonso. Merci beaucoup prophète Ngefa. Je crois que vous simba quelques points d'actualité. Et la République démocratique du Congo depuis un certain moment ne fait que traverser une période de tension. Alors que passation au pouvoir et salamaki d'une manière assez pacifique selon ne bato bandai kolingela yango kasi awa mokonzi ya mboka ali toyebi pe gouvernement pe ezali mais on a l'impression comme si ce qui se passe na kati ya mboka na biso gouvernement eza immobile. C'est comme si ba ko sala te qu'est-ce qui se passe parce que tout le monde a que tension ko continuer awa mokonzi ya mboka azali awa bato bazali bakonzi ya bato ba ko kamba awa mais toko yoka toujours na est moto ekopela toki koto toki na katanga moto bandi kopela nini ekolika na kati ya mboka ndeko alende le gouverneur se prévoir okopesa nga lo sako bakosaka Nzambe te Nzambe akotikala Nzambe akobimiso na poisa il est omnipotent omniscient pe omniprésent soko moni makambo ezoleka na mboka na biso Nzambe aza en tête. Lamentation chapitre 3 verset 39 qui dirait une chose arrive c'est que l'Éternel ordonne. Comment toi na crise munene kote libiso na mboka gouvernement parlement pouvoir judiciaire économie par terre rien ne marche motion sur motion et défiance et destitution et le président là il ne parlait pas. Comment moi je félicite ex-président Laurent Désiré Kabila, le père. Pour Nanine. Laurent Désiré Kabila, ce qui moi likambo ebimi na mboka directement atindi Didier Mumenki. Loba Congolais bandé ko landa makambo ya Congo pas par pas. Crise par crise. Barondais ba agresser biso, ba Burundais ba agresser biso, Et alors occupation te ba agresser biso. Le pays est occupé. Hein? La guerre sera longue et populaire. Tu sais comment on est yango. Rôle nini ya gouvernement au toza yango ya place. Oya président Tshisekedi
porte-parole du gouvernement autotier Jolino Makelele ayebaki ka kosala ba conférence de presse na ba débat politique mais à commune si qu'on to sentir même ministre information azate porte-parole gouvernement azate mais pour que porte-parole du gouvernement à les canaux na télévision je crois quand même il faudra que à ce que hiérarchie pesaye mais hiérarchie en ndenge nini parce que ya zali ko la sentinelle la gouvernement même la mère men etango banda koleka en tout cas il faut hiérarchie pesaye mais hiérarchie en pesa ngo ndenge nini parce que ye azozwa ba décision sur le gouvernement makambo zo le kana gouvernement ya oza transmettre yango na peuple tozo sentir yango te gouvernement mo za partir qui est qui tozo yebate et président ne parle pas mboke kotambola ndenge oyo eloko nini ezo bomba masima makambo monsieur Alain eloko nini peuple à s'attendre na yango peuple à se préparer na ni peuple à se préparer na chaos parce que avant yango na zolo bantake prophète Nzambe. Amos chapitre 3 verset 7, Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ses serviteurs. Ézéchiel 33 verset 7, je suis sentinelle. Est-ce que vous avez déjà révélé cela parce que prophète le côté nabino na casquette ya Mosakoli. Est-ce que Dieu vous avait déjà révélé ce qui va arriver ou peut-être au Marambo ko sala mana? Même balana toujours bango balabon to sengi président Dias balabon. Combien de présidents sont Naza Moluba te? Sont Naza qui Moluba directement fait Yambangai. Hein? Comme je ne suis pas Moluba, je suis prophète de Moluba te Yambangai ndengeni. Combien de fois na sengi président Dias na Solana yo? Est-ce que procédure aux ala quand même respecter prophète? Nalobi. Ah yo ko le kanetando eke ko singa kaka audience ça quand même mokonzi mboka. Quelle procédure awa Kabunda lesa ça qui procédure ni? Poaleka, il a dit à la télévision président Bengie. Mukuna procédure ni ya ça pour président Bengai. Il y a le baki qui na senga qui audience mais baboyi bazo répondre te. Sinda leki na etando ke yo komi déjà. Na lobby yango mbala etando ke za lokola télévision za bureau. Na lobby yango mbala na mbala. J'ai des paroles, j'ai des propositions à dire au président. Tant que le président Longoa qui est dans scellé, c'est bon. Na ba itika résidence qui est dans scellé parce que quand tu es piégé, c'est bon. Mais toi na makamo to solo là na moko. Pourquoi tu recevoir ngaite? Parce que je ne suis pas Moluba. Est-ce que Mboke Tambo la coterie tribale? Mboke Tambo la canadenge parce que le danger est là. Caméra a très bien dit, monsieur. Hein? Dieu parle à travers un homme de Dieu. Dieu parle la parole de Dieu. Dieu parle à travers un homme. Vous voulez blanchir Caméra aujourd'hui? Non, Caméra a dit on ne cherche pas ma tête, on cherche la tête du chef de l'État. Mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il est en train de dire c'est vrai? Parce que Vital Caméra et ok, vous allez peut-être façon, il y a Koluka c'est sûr peut-être. Non, tout le monde qui vous connaît sur la décision, Jean-Marc Kabundi, il y a Caméra, il y a Babiloko tout, il y a Sanjo, c'est on cherche la tête du chef. On cherche la tête du chef. Bon, comment on a mis ça? Nazo Sabino a beaucoup l'andanga, beaucoup de sangana mis. Botu na Soni Kafuta. Et là on est là-bas na Kabila le paix. Soni Kafuta ça on a botu na qu'est-ce que j'ai dit à Soni Kafuta? Sauver le président. Ah ma ça étouffé. Bomba yango Soni aza on a boy bisaye. Makamoni na mboko na loba esimba esale makate. Ba police ba okufa lelo ba papa kizenga bazan. Ba kufa combien? Botu na papa we masoka zaki na vie. Je l'ai dit aux autres que nous kufa kozonga te botu na ye. Bolingi prophète anga za simbo kimbango. Hein? Prophète Angaza lokola nani? Kimba vita? Hein? Lokola ni mwana semi? C'est bazai batuka lokola. Mais bato lokola ngai, alors tango bino boliko yoka yango te. Congo ezali na boulou yeke moko jamais vu. Qui est qui? Qui fait quoi? Qui fait quoi? Mais yozo mona coup abenga yango nini? Pour constitutionnel. Non, c'est coup de l'état abenga yango nini? Nini moko ezala ezoko rétablir moto. Et ça la kate? C'est quoi constitutionnel des gens qui sont montés là? Pour rétablir Nani. Pas rétablir moto. Mais les lois nini nini ya ba juridique moko ezali wa institution na bosa de comme nango ezawana. Yango des gens si jamais kabu. Momentanément ba parlementaire pas question ah. Déjà dans la motion motion pe ezali dans landela ye. Ozomona mbwa sui mbwa. Ba benga ni conseil d'état. Conseil d'État que nous sommes en train de mais c'est comme si FCC a besoin de Jean-Marc Kabundi. FCC a besoin de parce que Jean-Marc Kabundi a zali mouton noir. A donc gêné l'action na bango. Il prépare quelque chose pour la carte Yamboko. Peuple congolais balamouka. Jean-Marc Kabundi a côté déjà recours. Bango na nos réponses à recours et bimité malamoko. Basali malamoko élection ba contre bango après on a malamoko ba initier motion. Alors ça qu'il est là
coup constitutionnel a zongisi Jean-Marc Moussala mais deux émotions à Robika. Donc par contre Jean-Marc a 5 émotions. 5 émotions et tout ça une crise judiciaire na crise parlementaire ezali. Alors bitumba mi balé tango banzoku babundaka ezali bantete amike. C'est biso peuple les souffrir. Hein to ça wa pipe to zo kende wa mais c'est alendele. Peuple fungula miso na bango. Est-ce que nzamba sa biso souffrir kaka? Nzamba ko sala Congo démocratique yo zali omnipotent omniscient omniprésent tata na lola. Tango nini Congo ko zane sengo. Tango nini la petit peuple ba ko sepela. Ba ko lia biloko na fait na bango. Hein? Tango ni peuple ko batoza na kimia. Kaka mbutu Congo nga saka mbutu telelo yo. Totia oyo te. Ba oyo te. Ba jo ba donc c'est raté. Sikoyo ba zo sacrifier nation mobimba à cause de leurs intérêts. Dans la combat nangai prophète John Gefon Nzambe atindi ngai pona bundela mboka non les individus. Et puis ezali mawamingi. Pe Jean-Marc Kabundi. Oyebi gouverner c'est prévoir. Bino de besoin de pouvoir. Mais yo allez opposanté. Vous allez monter la majorité, il faut voir bango opposant via la gâté. Dans l'opposition ni, ils ont gagné l'élection pouvoir, peut-être conserver longtemps. Mais ouais ba Jean-Marc Kabundi. C'est fini ba ko bimboa kokoriko. Ba ko de kokoriko. Mais kokoriko mutaka na nzete na bête na kinga katani, les lots de suki wan. Mais la démocratie, il faut accepter bah principe bah ça hein démocratie c'est comme ça hein mais à longueur coup constitutionnel coup d'état à longueur d'un conseil d'état va rétablir momentanément yo mon api ministre intérieur oh yo parlement ko pesa émotion et yei ba sambise ba destituer ba sanctionner azokanga parlement mobile même président du parlement à quantité 3e personne de la république yo mon api kaka na Congo Jean-Marc Kabila s'il n'a noté pour commande à la question du constitutionnel. Bango que dans le coup constitutionnel allez ba frapper pelo comme mususu wana kati obisto lobi yango siko nini motion mususu ya défiance. Siko to suka nini et le président ne parle pas. Parce que le président Zali wana na kati c'est lui qui gère ba institution yoso azali lokolo habite. Et c'est qui est bizarre Zali que ils a quand même na ba accord entre FCC na cash ba o ba ko bunda bo c'est ça ka batu mon côté bana ba bazo bossa na ba coalition na bango mais ba accord yango nde bo bimbo kati o dozo souffrir le loni alendele ba accord. Mais prophète Ngefa, on va faire un petit tour quand même dans le Congo central et si ka tension ekomataka parce que ils appellent na moko ba ne Congo o akobela la situation ya état santé ya ndeko na biso ne mwana semi eko s'aggraver kaka to ki le ba ko publier ba ko komi Covid-19 ba komi Covid-19 pe ba longola isika zalaki po batinda ye na clinique universitaire. Alors to komi tuna lelo est-ce qu'il y a pas moyen ya koluka quand même ndeko oyo akende koza ba soins appropriés soit na isika moko ya malamu parce que ti lelo ba bomba oui comme déjà moribond à l'étranger fallait oser quand même des confinements mais des confinements à cause de place moko soins à propriété mwana sema zali likone ya Congo mwana sema zali patrimoine ya République démocratique du Congo mwana sema pesi valeur traditionnelle na mboka oyo to mona simo kimbangu te to mona kimpavita te to mona pakalianza te hein to mona pepe pakalia ute hein mais lelo to du chance neti bana na biso ba mobutu te hein moi na biso mobutu kana ba photo pe photo ngeza mingi te ba mobutu te biso to vivre na mobutu to botamela tanga mobutu ozomona bazali boto benga ba phénomène lelo to lukato boma mwana semi akende hein est-ce que conséquence après mort à mwana semi eloko nini batubake batonga nangalie malikambo eloko yango nini pourquoi basodo e babeta kiye papa mumba 70 ans ko beta e bakolosa mundu ko zokisa na mutu to monaki babande wana pourquoi abeta bi bandikate eloko nini basonya kiye montale ko tubele batonga wana po mutu ebeba bako tia ye awa na CNPP lelo nazo bisayo mona sema tele makasute misape bandiko vimba bapeme bandiko zoye biloko bandiko simba ye mindele bazali ko bomba ba noir mingi wana soki bazwi noir alors que na kuma bete tongole bandi pe maté motakufi lelo bolongo lié na CNPP bokomi na clinique Ngalim na clinique université au cas de quoi mwana sema akufi est-ce que il ne Congo hein pour ezakaka kuna moko
makambo tout ozora kuna eloko nini ko bima na république bino lemba ko boma bato te pona bino ko boma bato bolemba kate ezali priorité makile tonda. C'est pour ça le pays ne marche pas. Apocalypse 6 verset 10 makilo ezokanga liboso na Nzambe soki makile abel yango moko ganga liboso na Nzambe ke bato bomaka mingi wana ouais bina tanga général so ba ki na mwana Congo combien ba Congo ba kufi na ba Congo ouais ba sakaji ba Congo combien. Est-ce que Raoul si les lois Azali sans inquiéter, sans Kosambisaye, il a fait la crime contre l'humanité. État de droit, État de droit, il est là. Tranquillement, avec une fonction à mon aîné, personne qui n'ont pas, parce qu'il a monté FCC. Il est là. Alors, les lots, toujours le baïté, Bakoko Luka, armée politisée. Armée politisée, or que, article 188, armée, ils allaient naître. Ils allaient non à la politique. Oui. Mais les lots, comment politiser? Parce que l'autorité morale, la commission, les généraux, n'a pas colonel. Regarde, si c'est la commission, les colonel, les généraux, les moyens, tout ça, ils vont exacter. Na moni, colonel Moro, ça, moral, n'a pas soda. Azoé ba kombo ya président de la République. Azo benga chef suprême na biso ya armée ezali Tshisekedi wa Mulumba. Oye bina mais quelle sorte de république? Il y a ce ici papa. Papa, tu dois bazo boyete akata na kosek. Mais dis le mot qui fait kiki. Président de la République ba yebi kombo ya yete armée. Siko ba ko sala exécution ndengeni. Alors tolobi boye on dit mona kusemi akufa pas okende balongole wana akaikuna ezaki passe na mutu elongo passe na mutu Covid-19 pe bato babika kawate parce que cop ezali $10,000 na kokunda $3,500 et ezali le docteur azui cop na epenza azodi ya 10,000 de cash mais boye bakate mona sema muta mystique c'est un mystérieux. Attention avec lui c'est une icône phénomène Toluka nous disons chef de l'État chercher la paix. Toluka kimia. Baluka kimia. Il y a la garde de la nation. Baluka hôpital bien spécialisé. Bazwa mona semimbangu ba traiter pona ameka kubika pe bazo sananda konai. Na lobaki na Kabila bo. Ba conseil na yo bazo kosa yo. Au cas ya mort. Ya Koutino na prison. Koutino ba ko souffrir déjà oyo mboka ko pela. Na keneki mission wana na kuti Koutino malade et toki ko libérer Koutino. C'est ça pe monsieur mwana semi et c'est na batu ya mayele. Bato ko la bino balendele ba lobeli ya solo to meka kota likambo yo pa au cas ya décès. Eza la sola kufi so kufite eloko ya malamu ekobima na province ya Congo central ezate parce que bato ya Congo central bazo kwa ba Rwandais. Rwandais aux un problème lelo après 10 ans aussi là nayo. Mais biso bangala te na problème no sikoyo to beba to solo ka sikoyo to silani. Alors tala likambo grave et ko telema liboso na biso ko le quand même Covid-19 ko le quand même Ebola. Merci beaucoup prophète Ngefa, mais tous on a un côté parce qu'il y a un point très important où tu as soulevé. Arrestation à Koutino. Je crois qu'il y a eu plusieurs démarches au Yomoko, au Zouaki. Bobanda ko bunda pona tina nako tina ke ko tala ye mokonza tina kingai tina prison après kotia makele le trop mokonza lobite ayamba yo mokonza bengio asololi na yo atuni yo olingi nini yo pona souci ndeko na yo lobite mbongo te ngai libéré na ko ipa ko zwa balopango ndenge baninga bazwaki ba mbongo ebele na bino na ezaki na CCTV kasi yango ba no bokendo asumna ko tuna mbala boni ale te côté no côté mbongo nde bato ba ko ndima te balobi me kotona ngefa fini non afini andimi mbongo konde ba ebel penange fa bo epenza moto pe makila pe moto boye makila moto na Yesu na population na lobi boye na kei. Il m'a demandé qu'est-ce que tu veux que je te fasse. Je te donne. Nabi libéré Koutino, il est sérieux malade. Mais tu as Koutino, il est ingrat. Personne n'a personne merci. Même Denis Lesse a participé à la libération à Koutino, ma case. On n'est pas même de Denis Lesse. Merci. C'est là tout n'a pas na RTC, na tout bien été papa, na tout bien balaboni. Donc conseil ma cam. Attends, balobaki balimbisi. Na mona to limbisi ngai te parce que limbisa kiyo. Soko limbisi jamais parce que
kozosa mituna wana te na limbisi singa na lobi boye moi côté na chokolilo na zwa te gangi kana kozwa mbongo na epa Kabila gangi wana nani wana Denis Lesi mais Denis mutana kozwa mbongo epa Kabila ache ngai et de grâce nani leader nani na RTNC a roulé biso alobi yango nazobanga Nzambe Bible yango yo te soki na kosi likambo Nzambe aboma ngai bakosaka Nzambe te. Tu peux tromper toute une nation, mais tu ne peux pas tromper babenga moral pe na connaissance. Ozomona Kabila azui na 2012 na 2011 voilà na lokuta Kabila ba prononcer Kabila azui or que Kabila azua kité hein c'est papa tise muta azua ki yango sima toyebi makambo suka na Kabila po yaba no pas Kabila er nyonso toyeba kité nako yeba likambo oyo to sa likambo po na nini hein to sa yango po na nini sima mikolo na mona kete na ko tambola na mokumba ya ba congolais na nzoto na ngaite il faut na se repentir na sengi bango pardon na se décharger na komo na Yesu hein to kosaki yango na tanga ibino bato Denis Lesi azana botu na ye na 2011 na RTNC na 0R to proclama kina ni président hein mais moto azwa kina ni Etienne Tshisekedi balimbi sangai alors ndé na miki tisi il faut avoir bisope et à moteur pardon to limbisi pe alors prophète Ngefa après Coutinho non sont quand même quelques cas tozui cas Denis Lesi kamoko d'après na ndenge tozui l'information très sale escroquerie. Déjà biso to ko concevoir en un serviteur de Dieu au ba ko kangae balobi dossier nae ayibi azui misola batu a escroquer montu. Il y a eu plusieurs charges quand même. Ngefa bandi sous ba démarche na bundaki obundi en fin de compte Denis Lesi abimaraté abimi bon habité so ba remercier yo bokota na bon habité na la kota na yo ka ba ki sara ba zo kelo kote Nzambe za témoin na zo kelo kote pour ne citer que cela na lingi na zo sko point pour na ni na tunio moko na bino le sous nebi quand même ba politicien obundel pe mo ba te belé presque ba détenu politique ba détenu presque bango yo surtout mais kasi e na détenu moko ti lelo azana makala nekona yo mukuna le loi tokoyoka awa azo risquer 10 ans bamsusu ko toté 12 ans bamsusu 20 ans c'est-à-dire que le loi moi makambo belé mais jusque là totikali comment na démarche mon côté John Ngefa lobité en tout cas wana pe mutu nanga ve nanga tika to bundela pe parce que bundela pape wana Denis Lesi ko to rouler alebino na mbongo mais obundele le sous babimisier mais mukuna awa likambo nini na mukuna prophète Ngefa okosa lelo côté likambo nini ndeko na moyo yakinde okana ngai nakana kiota yo te oyependa oyelinga lelo parce que ale yozalaka boyete na moni batindi yo makasi batindi ngate toko oui otindi ngai makasi makasi pene oyelinga me nazanga ka réponse te omoni moto ya bimisaki Denis Lesi na prison avec les forts Nabiso Bangefa, Kabila lui-même. Kabila a eu kanisa en 2011. Oyo tolobaki Kabila zui or ki azwa kité. Olandi yango Kabila kanisa quand même moi malamu ya Denis Natali sacrifice ya lokuta ou abuka wana. Ya lokuta yo poli. Loba na français lingala ya kilo papa. Loba yo bi français bien loba place wana. Ya lokuta bana lingala français. C'est comme muto ko iba olobi o détourner parce qu'on a ngapena loba pona mensonge ça. Mensonge voilà c'est bon. C'est comme mensonge c'est parce que français lokuta so bina lingala ezo peser makasi. Alors, à Kanisa lié, parce que moi j'ai dit à président Kabila, Kanisa tabola mo Denis Lesi salaka. Hein, Jikaka motabi, Jikaka c'est Denis Lesi. Hein, on a appuyé mandat mobimba 2 mandats tout. Il y a ça qui est. Hein, c'est le président Padari Penda condamné Denis Lesi à 15 à 20 ans de prison. Dès qu'il a 2 ans c'est Kabila lui-même qui a fait sortir. Mensonge quand même et bikisi. Mensonge bikisi comme madame wana na français ndé et bikisi mais akanisi siko ba mo musolo ba français na ningi lingala te. Siko akanisi bolamu na ye oya sala ki parce que le président a fâché ki makasi. Hein ngala moni souci le quoi Kabila na ndolo.
Hein? Moto ya Denis Sassala qui naie. Souzi, moi je l'ai vu. Hein? Kabila Mobimba, Olongola to bakisate, mais c'est déjà. Mais à Kanisa qui boula mon aïe. Et moi, na boula mon aïe. Kabila. Kabila ko ko sala ye mabe mingité parce que j'étais le seul koko ma 20h nandolo par ordre du chef de l'état tout na batandolo bato tout andolo ba continuer sur andolo ba ebingai j'étais le ndolo sur 16h30 mabimi j'étais le seul à 20h nazaki na ordre du président en tout cas sacrifice ba sacrifice pe ba sacrifice ya kokufa on peut aussi me sacrifier to fandi penzala na vandi penzala ko ko pe kokufa ozomona deux tango Denis Abandi ko bimama kila na mino poisson inde bongo ouais abandai ko mama kila na mino Kabila lobi lokola yo ozali na boloko moyeba bimisa zate comprimé moko ya Denis le c'est na $35,000 oui $35,000 comprimé moko c'est Kabila qui a acheté soki te mbelelo Denis la vite pourquoi akanisi bolamu mais ya lobela ngote mais il ne doit pas parler akolobela ngote tout na ye makile bano ndolo comprimé mo Kabila no sombele na combien yango monaki Denis jusqu'alors azaka fidèle na Kabila ko trahi était parce que akanisi bolamu ni Kabila sala ki ye ozomona loko yo lobi wana pona ndeko mukuna na yebi yo za moto ya batebele à peu près 65 abonnés 65 000 abonnés et ça ouais kalami to comme dans 50 80 100 000 hein parce que bazo kota mikolo nyonso batunya motuna wana mukuna têtu mukuna c'est orgueilleux donc yo peut bakisser les punitions punir parce que la têtu non il est têtu mukuna kata Denis les mutuku to akozwa ko mbonga bato akogola non ya zara simple Denis sera simple et puis pour la 5 pardon moto alembi no mbongo likambote yena mikuma na nzambe na ye Matthieu 11:28 amema Coutinho peut têtu c'est là sauvons le Congo mais Coutinho têtu a sauvons le Congo ba loba boyeri mais yo ke no na kenota la Coutinho moi j'étais délégué koyebisa Coutinho pasteur nanga zali pasteur ngoza pasteur papa yaka Fiston yaka parce que non na lobaka avec épreuve na lobaka avec épreuve il faut to eba parce que 10 ans le to éviter ce bien années c'est là le kota wana avec épreuve petit l'accent miko tala pasteur auto kenege pa na ngala na carte internationale na kenege pa na Coutinho et tindo batinga na bakonji j'ai prié pour Coutinho tango yoki prophète du peuple afukami na bonne na kuta Coutinho Chenette bandi awa te awa wana Chenette non na kutie boti moko te awa va na prison jusqu'à vandi et je l'ai prié pour Coutinho nabi tu vas sortir en prison mais pour ça politique te et to bundi Coutinho abimi yao ina l'accès un exemple likambo ya mokuna na kokende po soki na keite za mabe ngai moko na koluka numéro na yawa na kobenga ye pe na kokende na kobisela ko liboso papa longola lolendo ya baluba parce que lolendo ya baluba même en église ya nzambe bazaka na orgueil or que 1 Timothée 1 Pierre chapitre 5 verset 5 lobi Dieu résiste aux orgueilleux ya mibale bengité mutona no bengité mais yo ba kaza akorejisa mais na benga na lobi na benga mukuna katela ngai téléphone na benga mukuna na ibisaye tais-toi. Ne parlez pas, ne passez pas sur les réseaux sociaux. Za lokola mbiye, nzambe abundela yo akatenga téléphone. Et là mukuna na besoin nanga. Mais ayeba malobanga na lobaka, ndi yango kokisama. Mais lokola pesi mbela wana, je crois na koluka numéro ya évêque mukuna, je vais le voir parce que au cas où le ministère public a proposé 20 ans il y a prison. Verdict à Souka, oui, va proposer un viol, détention illégale, il y a documents, menace, tout ma rambébélé, mais à proposer, mais tribunal qui dit ça à 12 ans à 10 ans, et 10 ans à 12 ans, ils allaient ébélé. Mais tu sais ce qu'on a président, même à condamner Mukuna, c'est lui le garant de la nation. Article 87 ya Conseil lobby a ko regracier mutu alingi. Tout aucun senga siko mesure de grâce et pas nan. Et pas chef de l'État. Tout no kendare pas et pas Kabila. Na éviter tout aucun n'est pas. Non, et pas chef de l'État toujours. Ah OK pas fatigue. Et pas fâché mais baluba bazo linga yango te mais ngana kosala ndenge nini na kolobaka na be tandomina ne ko condamner ye. C'est vrai mais
atikali na eloko moko ya makasi oyo atikali nango ezaka grâce présidentielle. Hein? Alors tokome recevoir na évêque Mukuna et puis net pesi mbela na eza ba diaspora bato batindi yo pour tout nga motuno yo vraiment je vais aller na kokende kotala ye tokosola na ye na kobenga pe tokosola na ye toyeba eloko tokosala ba démarche ni tokosala quand même président de la République un grand homme de Dieu avec Mawa appelle sa grâce présidentielle. Merci beaucoup prophète Ngefa, je crois que au Nord Kivu déjà l'attention ne fait que monter. Bandegoba aussi la libération ya Vital Kamerhe. Vital Kamerhe autorisé la verdict à Souka pour éviter procès naé à le 20 ceux qui reçoivent ndenge nini toko ebate mais déjà procès à Vital Kamerhe déjà qui a déjà plusieurs couleurs politiques. Nakotala au kanisani nakotala procès à Vital Kamerhe. Non, tout le monde ministère public le doit à Souka et ça le 20 bon ministère public a 20 ans de prison ferme avec escroquerie détournement intelligent, tout cela parce que bateau na bazaki na des preuves tangibles, attention. Atazo wanga na ma preuve non ba preuve ne ba ko senga. Ma preuve ngone ministère public azo ba yango. Mais ça allait. Na monate Benaden mukolo moko a signé lettre que na opanda États-Unis d'Amérique. Na mona jour mosusu te ba grand caïda abosa l'attentat na Mali tonani. Balo bakana munoko. Nakolo balo lelo alendele. Kenena Lumumbashi bimisanga 5 millions de dollars. Na bengi moto na téléphone pesa alendele azui. Moto ko signé nani. Ezali yo alendele moto zui. Mais ngaite na accord verbal. Tango yo longona kaka ngana bi alendele. Kende ko pesa Shoraya. Pesa 3 millions. Soraya yo. Ta Shoraya na Shoraya bato ba mbongo à l'état siko ni papa. Ba ko esi biso to kumsaka bango. Ah, yo le que c'est pas Shoraya. Shoraya tanga dit accusé de réception à komako mona été. Kaka yo Shoraya zoa yango tindenge pa Masaro. 1,5 million. Shoraya kamati ate pa Masaro a commis nini réception. Masaro nda mambongo etikali wana yo zoa parti tinda yango pa fisto bazi. Scientifique ngeza. Babengo vol intellectuel. Babengo vol intellectuel. Signature nangai eza wapi? Mais bon, yo kana biso na kotuna yo bo. So na biso mbongo na bo la kisangai parce que tous les témoins bengi no de Kamerhe. C'est lui le grand combattant. Na tour ya Kamerhe, il a accusé, il a cité le nom du président 128 fois. Mais pourquoi les gens j'ai montré, j'ai parlé à pourquoi les gens ne veulent pas le croire qu'aujourd'hui Vital Kamerhe ne pouvait pas prendre certaines décisions sans pour autant passer par le président de la République parce que le lot Kamerhe personne na mokonzi na été. Mais Kamerhe na bureau nino bende cause à la pega budget cabinet ba décision nyo soit cause de la République. Mais Kamerhe disait la vérité, j'ai montré. Même il était au courant. Même information à part. Alobi Kamerhe alobi ngo clair. Ata bakize abi nazako la hiérarchie nanga ke hiérarchie de Vital Kamerhe c'est président de la République Kamerhe azo funda président na azo funda ye na très intellectuel. Alors si c'est vrai qu'il y a aussi cité bon et ça peut exposer président de la République aussi parce que mais éviter monsieur président Zali après que justice qui a monté bimi na ba chirurgie ça sera jugé na ba détournement na ba biloko tout eleki on a deux localités na biso oye ke na Zambie azolo bate oyo ezali na kati ya Kivu Kasai azolo bango te après nini na Kamerhe bafungoli nini na président. Alors laisse-moi croire que état de droit yango wana bandeko bakoloba ke biloko nyonso tout procès ezalaki tout simplement pendant ko décider président de la République bakoki ozala na raison alors. Mais Kamerhe a bien dit nyonso bazoluka tête ya président c'est FCC neza derrière makambo oyo. Mais Vital Kamerhe ne pouvait pas être arrêté sans pour autant, sans qu'il y ait le président de la République quand même. Mais le président c'est le garant de la nation, garant des institutions, monsieur. Il était informé, ça c'est il était informé. Mokande Asuka, même ministre de la Justice, a proposé, c'est lui qui a fait sa faveur, c'est le chef de l'État. Et là, on y va encore, c'est un na Kabila pour Kamerhe va livrer. Naïbi ça que là, on me salende là. Mboka est à mon appel Ngendu. Mboka est à mon ngotobobu. Et là, que vous mboka est à d'accord. Jésus pour Yakoufa. Pilate, Azaki Romain, gouverneur général. Et Caïd, Azalaki juif, puis Azalaki sacrificateur, puis Azalaki chef du tribunal Chalandré.
Chalandra ezali tribunal ba juif ya makasi oyo ba musulman benga yango nini oyo o ba kataka bato ba kingo musulman bana ni tribunal na bango ezalaka wana makasi na no ya Coran bazalaki kosolola mokolo moko te monsieur mais ntango ekomaki Yesu akufa basololaki po batrahi Kamere contre na prison eza chef de l'état eza Kabila bakutanaki autorité morale po baza bato ya coalition balivre Kamere et je suis clair et Kamere na ndenge na lobi non. J'ai préparé ma femme avec ma famille. Ayebiki à Okangama. Mais à l'objet on ne cherche pas moi Kamere, on cherche la tête du président. Alors, Montana Matoya Koyoka Salini, Ayok, Bato Ngai Moluba, Ngai Boye, Bazo protéger chef de l'État. Hein? Botika qui fanatisme à Pam Pam. Bazo protéger chef de l'État. Tozana danger si Karamboka. Il y a quelque chose qui se prépare. Naïb Sarabino, Bakoluka chef de l'État, et après, il en a 2 coups d'État. Soit un coup d'état militaire, c'est coup d'état constitutionnel. Mais tant on a la monnaie, les lois, par dossier, il y a haute trahison, article 165. Et puis, on a mon bambon, on a ma caméra. On a besoin de la République exposé. Mais exposé, la monnaie, il faut, après dossier, caméra, qui est chef de l'État, moi, je connais. Je connaissais. Na bande ko babilo ko na banda kala boningi prophète ngalo bani na duso zolo to aloba so prophète ngalo bani na masasamba po boyo kai boningi ni na le côté mosusu wana ko lobate parce na tai côté mosusu wana ndeko scandale na suka masasamba wa na duso zolo ba kai combien de fois na loba lo ko tozo kende wapi donc ne wapi na ibisa bino Kamere sera condamné Kamere ko condamné 12 ans 15 ans bokoyo kayango. Naïbsaki Moukouna na 80%, il sera condamné. Moukouna va proposer 20 ans. Soit que 20 ans, l'avocat va 12 ans. 12 ans, 10 ans, Moukouna. Bolingina lobanini papa. Oh, yaka tolobaka, yiki kimbutu mbutulelo, des territoires nabiso, oh bakisebe chef de l'État, Nakatia, Tanganyika, et Kenya Maboko Yaba, personne qui n'ont pas. Et Kenya Maboko Yaba, Zambien, personne qui n'ont pas. Personne. Oh, yazoloba, même mon connaissance yazolobate. Na ministre de la Défense. Merci. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on puisse parler? Merci, prophète Ngefa. Combien? Mais le président de la République tout à l'heure a dit pour répondre place na zongi na maloba na yo. Mais nakoyo kanyon surtout oyo, prophète Ngefa. Président de la République, on sous-entend qu'il est bien entouré. La plupart des conseillers à président de la République, la diaspora, tangi pe moi belé. Mais tant c'est comme si on reprochait bango de quelque chose. C'est comme si bango baza immobile, baza activité et non surtout tu penses que le président de la République a au courant dans côté. Territoire mo bakangi, président aibate. Ayebi nyonso mais exécution il faut saler. Et tant le territoire nyos moko babotoli na force étrangère. Article 63 à Conseil lobby, tout Congolais doit défendre le territoire national et tout Congolais doit être debout et tout comme surtout les militaires pour défendre yango. Naka nini? Naka babotoli territoire parti. Dès que ni localité na boko nani. Dès localité na boko nani. Yango na. Et puis président a repéré ça et là on a quatre il y a 2 chambres. Pour ba prolonger yango. Aloba a proposé yango. Tout un état de guerre, tout état d'urgence. On a au cas où ceux qui armés et que ça les. Ceux qui armés c'est leur côté, mais armés c'est leur. Au Koyoka ba non si armée congolaise, chef d'état-major au Sala Moussala ba ko loba awa. D'ailleurs pour preuve le 30 juin au Mboka na biso ko ça 60 ans il y a indépendance mais eloroni président de la République à Sali. Azui solo ya organiser une manifestation na Azui Ndambo a Pesi babnani ba minga ngapona bakambo etali Covid-19 Azui solo Ndambo ake ko renforcer na bande ko na biso ya armée o bako mapinga na biso bako bunda siko nazo bate mbongo bako zo ya pamba ndeko ale yoka na bisayo la promesse est une dette qui vous est la kimiati par rapport à notre territoire. Le président la kaki ba congolais bon. Ce qui n'a commis chef de l'État n'a pas tia quartier général n'a qui vous pour guerre ici là. Voilà maloba et kokisami. Aloba pesa préparé na lobi a sacrifier ye soutien mais sacrifier vie na ye. Est-ce que Salema et Salema elle a ça quand Kabila le perd dans 3 mois à Salaki à 25 mboka.
Bon, il n'a que une année na 3 mois ça au sala ngote papa. Mandat n'est na 5 ans. Non. Est-ce que mandat ko ça lelo lingo GG na mandat yango ko silisa ba mona ka eloko ya liboso papa pesa nga lo sako. Soki moto alambi bilia mungu eleki ezali accident koloba te ebi kolamba te. OK? Une année na pouvoir c'est beaucoup. 6 mois na pouvoir c'est beaucoup. Tu peux faire quelque chose parce que la coalition est bloquée. Et quand il y a 5 ans, bon Kolomoka le qui sera mon lingo ba kaibi olamba te. 5 ans. Est-ce que tu comme 5 ans o maloba moto na nzambe. Tu comme 2-3 ans maloba nzambe. Attention monsieur, moi j'ai pas par la parole de l'Internet. Ainsi dit l'Internet. Est-ce que 3 ans aussi 5 ans. Nabi 50, na longo 2 ans monsieur Kolo. 3 ans aussi 5 ans. 2 ans aussi 5 ans, donc personne n'a rendez-vous. Hein? Allez au Koyaobi, vous avez un grand prophète d'Internet au Congo. Nambulo 2021. Et aussi là, na ebisio. Boko yo allez au Koya ko lukanga. Au Koya ko lukanga yao. Parce que mokonzi mboka tetu. Azoyoka maloba ya basai na nzambe ya solo te ko baluba bazokosa ye. OK monsieur Alain. Est-ce que y a zo recevoir motoloko la Mike Mukebai, Mike Kalambai? Yo za na problème na bande kwana. Mais tout le monde tribal côté tribal les ana mboka. So ayamba muku. Na tuna yo, zena tangelo bato. Mais nani Mukebai, Mukalambai par rapport à un grand prophète comme moi John Ngefa qui a des oracles du Seigneur. 2. Azo yamba héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Yoka kombo Watanabe na côté na bosindote. Azo yamba ye na qualité ani musicien. Hein? Azo yamba Wallace avec menace. Parce que Wallace amoluba. Na koloba ngo vérité. Hein? Vérité ton. Hein? Azo yamba avec menace. Et Mutuana natanga ibino Wallace il n'est pas un prophète de l'internet. Un évangéliste. Mais il avait quand même un message venant de la part de l'internet. Alors quel message venait de la part de l'internet? Message à grimace. Coronavirus et yawa à côté na porte-porte comme il funga banyai na nini wana. Wana message ya nzambe. Motanzambe azalaka boy. Ngai na zana nini ngana bosa ngai na ndako wana ni na désinfectant pour na koto sanzambe. Azo yamba mukuna sans condition. Na ngonga nyoso parce que mukuna zali moluba. Faut dire la vérité. Akoyamba ngai te parce que je ne suis pas congolais. Et ça dit erreur grave. Parce que le Congo maloba nanzambe. Tala nemboke zoke. Tala kuba zo préparer yo. Tala likambo koleka. Soki soni kafuta. Azo banga nzambe ana vie. Abanga nzambe akoboma ye. Soki alobi likambo bosembo te. Na luka ki vie ako sauver pauvre Laurent Désiré Kabila. J'étais ce Sony Kafuta. J'ai dit à Sony, on va battre le président. Regarde ce que l'internet m'a dit. Kende ko ebisa Kabila le père. Nalobi alongwa na Kinshasa donc na Lumumbashi, kino makambe ko sila Sony alinga kité. Mais tango ba bomai Kabila le père, nazali pe na biro ya Sony. Oh ba garde présidentiel ba ibanga ba kiba na bim, mo boule ko zate eloko mokote. Ayeko bisanga tu es un vrai prophète, on a bâti le président. Merci. Ozomona maloba na zoloba tikanga loba le ezali pona ko sungu ko nyamboka toki manatango ozomona lelo so tsike dakei nana ko remplacer biso ezali ka bata FCC lelo ce coup esalemi c'est directement président ya tambamanga président mais ya za motanan ya FCC non siko bazolongola nanga ba tsa su mutami bali nani mota FCC non eloko nie koleka retour à Chinarambo na pouvoir. Retour à Chine Rambo à Kendeki. Retour bilelo na bilelo. Merci beaucoup prophète Ngefa. Vérité et réalité mesdames et messieurs, nous étions au point de la qualité. Na lobi na motote na fini motote na boy menace. Na boy menace na bino na menace. Okobanga menace. Na bengi menace mais ça na menace. Merci prophète Ngefa. Na lobi vérité. To komi pratiquement na suka. Vous avez 1 minute pour nous conclure pour la émission à l'élo. 1 minute. 1 minute na ngaka na lentsa bana Congo na nzembo kaka. Nzembo ngo pena ngaki tata mobiti fo aya pona accompagner ngai. Tiko sala beaucoup de studio. Na bisa ko ko tsanga studio. Nzembo nga boyoka. Jericho ebukana ki na ba prière te. Ezaki na ba nzembo. Congo
tokoza délivrer kaka na banzembo parce que mbwa sui mbwa hein tofungola miso plan mabe ezosalema na bakongolais diaspora ingeta botelema bofungola miso est-ce que koyeba lelo monsieur Alain province nanga Équateur place na botami na lemi kurta panzi na bankaka vaccin oyo nalani mwa mundele moko mwasi hein albi les Africains sont les cobayes hein essaye ya vaccin oyo bakotiango na Équateur tobengi batambandaka côté ya masai ba centre bazozwa yango mais lelo nazo biso na kati ya mbandaka déjà ebole koy na ville ya mbandaka ebola boye ba 0 mètre na Kinshasa hein ebola 0 on taboki so ebola frère bato mingi ya mbandaka basumbaka banena na ba toilette te surtout baka pemele balé banena kana balé ta banene balé nye zo tio la te kisasa régime zo ba beneli so mayo to meli yango sa oyo ebola yango hein au moins c'était pas mboka mosusu on a zo pesa alerte rouge hein pourquoi Union européenne beaucoup y la biso ba vaccin on a refusé à Kinshasa Kivu aboy yango Kisangani aboy Mali aboy et puis Tchad aboy yango ndenge na zo biso lelo plus de 10 000 personnes en Mbandaka batoboli bango tonga wana oyo ya vaccin ya Covid-19 est-ce que tonga wana na France batoboli bango tonga wana Belgique batoboli bango na Angleterre batoboli bango na Espagne batoboli yango na Chine yango korezongi batoboli yango pourquoi na Mbandaka bakobai basenzi baleka Mbandaka bato ya basenzi Mbandaka basenzi eleka bino tango Kinshasa zo boya likambo mokile zo boya likambo basenzi na bino liwe ezaka na moto nyonso Kofi ayemba mokola tako mokola bi liwa me abangaka liwa faire aloba tala sima zonga moto ah nazo adresser na bandeko tala ba sacrifier Équateur programme à 100 jours Équateur ezate programme ya 5 chantiers ya Kabila Mbandaka Équateur eza nango te pona kotonga kotobola batonga bangulu bambwa babosusu bano kufa bino etikana lobale vous avez 20 secondes 20 secondes moi je mes parents na bandeko na ngai na kati ya Mbandaka oyo bamsusu basazu tonga wana ezali poison retardé na nimo na mwasi wana tonga wana masumu na mwasi bokobota lisusu te mibali ba prokondo tu ekufa hein sikoso prokondo ekufi ya mobali yoko za na niveau ni prokondo ekufa ba tobola leto prokondo ekufa to na edite hein parce que na vivi à l'ente hein bande ko nanga ba tobola ke de tonga ba ka na corona te ngate mana oko continue est-ce que prokondo retre ma na edite na zolo ba koloba siko ba zui ba no bomba ba tuno ba non to kondima yango te mwana ekanga nyoso oyo zo kangai eza message rouge déjà bozui papa plus de 10 000 bazui bazoko sabako nini na banini ba centre ba ser na ba centre wana hein bango batongana parce que beaucoup fana coronavirus te mais ko vrai beaucoup frango te mais bon bimi na Mbandaka tout ça c'est la pauvreté ba pesa mo bidoko e bon bimi na centre Mbandaka hein montango aussi c'est bolo docteur olilunga boso bimi sa eza mawa pona sukisa na Canada nango hein pour l'Équateur et comme il première province à Kobaï mais Nzambe a reçu Sabino 1 Jean chapitre 4 tokobanga bino te Nzambe abisa de biso makasi na maman Nzambe asuka pena pesa mwa mbote na sukisa wana surtout papa Guillaume Meloni Nzambe apambola yo vimba ntula mwisi yo nde makam ale la muka Kongo eke la muka ya la muka abire la muka ya la muka Kongo eke la muka nemare panza sango malamu Kongo eko minangoto bobo na poloso la muka ya la muka oh la muka ah papa ozo sekangai tata eza soprano non na modifier na nous travail na soprano na ténor ndiango Nzambe apambola bino et puis numéro na ngai soko ngo ngai ezali 00 249 9 610 49 41 tokobonde la pona bino tokosunga
pour Nabino, numéro sous 0043 81 877 26 78 Kola Pambolayo, pe numéro Souka 0043 99 99 42 937. Na pesi mbote na mama na ngai batondoko edoxi wale kibasi nyonso na mokina kitoko alekina nema Kola Pambolaye. Pesi mbote na papa Ngefa ancien bogal aleki même malene de na bogal Kola Pambolaye so obwesa mokini na yo et puis na pesi mbote na ngai lisusu na président wa Roma kati na Londres mokonzi ya ba congolais kolo vraiment d'espoir Kola Pambolayo box likando mwana imeneya na italien to nzamba Pambolayo papingefa petit to na ba saison yo mona kaka ba vieux ya ba mai ya simeya ba mai ya sikeya nazoli la ba mai je crois ezokoma yenda azapenda ba bengaka au professeur de la SAP to pesi mbote lisusu na grand apôtre Elias Pedro oyo vraiment je crois aux invitations mikolezo yo kuma na Angola parce qu'alingaka tala yo amona kana bilili kolo apambola yo et puis to pesi lisusu mbote ya munene na papa Guillaume Loni oyo 4x4 déjà les premiers les deux nazo zongo na Kinshasa auto bengi tout la mwisi nzoku vimba na papa Guillaume yo makambo auto bengi mbubu beta nzeto mona yo oleki bangwa quand tu parles quand tu promets et tu réalises papa Guillaume doni mama bana nzambe apambola bino et puis na mbote ya suka na papa Félix na Goma to pesa papa Félix na Goma papa na lei madesu wana servicière tala bato motema malamu tango na lei madesu na lia madesu kala na go préparer wese tango na zo lia na préparer wese donc l'équipe pepele l'équipe pepele Kola Pambola ona mama to lingi bato motema malamu ko papa Félix na Goma tala ba patriote Kola Pambola yo pena mbote ya suka na yo sukisa monorango pe e pasuka titi na yini na usate tonato mondongo. Merci pour ton dimezaka yango ton dimape chocolilo nako pesa mbote na ngai tete ko seka boss de boss o bengin kaka mokula tapanzi yonde makambo surtout mami bomolo grand prêtre maire na kati ya Anvers B50 auto bengi tout la nina bengai 6600 volts simba yoka nani wana Laura Sokoko soki oboyi okamati grenade otiena monoko kana zola gagame na mbunju James Kabare posila ngango Kola Pambola. Merci beaucoup prophète Ngefa. Vérité, réalité mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon et à Jordan, merci à Rémi Abiri, merci à Tatiana Osango également qui vient de faire son entrée. Alors merci pour aujourd'hui, on se dit au revoir, bye bye, à la prochaine. Situation oyonga na sana yango salabika moya we Simbola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps de me ressourcer tes montagnes. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Na lembi situation oyonga na sana yango salabika moya we Simbola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps de me ressources te m'entamener. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai. Putuna moi na vula na hiver na été na salela kayo na umelipe mingi na poste salabika moi
mosali asala bongo azanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papa ozali wapi sala bikamwa revois ma situation papa sala bikamwa bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali yo pasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa sala bikamwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga naumela na poste yango ezali profesi certainement ekokokisama naumeli mpe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama ntango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki ye sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo sala bikamwa yo mponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te sala bikamwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe j'ai assez longtemps de me ressourcer tes montagnes sala bikamwa yaya revois ma situation yaya sala bikamwa aipela koti bajene prière papa nalembi kutuna moi nakoluka elongi na yo ya okosala te naumeli mingi na poste yawe nazomona eloko te ele natiaki ekomi expire sala bikamwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango sala bikamwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya yaya revois ma situation yaya nango ya mobale elomba fami na ngai yaya nango ye ngambe napesaka badime na bofronde kongola maninisa ya lola nasimba bénédiction nanga en life natatola elonga